Nzambe asali grâce pour ngai singai na likama oyo nakutanaki nango na Kasangulu kuna nakendaki mission de service bandaki kosambela na église moko ya mpe valon. Alors nazalaki célibataire mwasi na ngai liboso akufaki nakei nakutani na bakambi ya église abengaka bakomité. Alors olukilanga mwasi oyo ana kokovana na ye awa na Kasangulu mai na bana nga moko ezali te. Alors kati ya bakomité baponi mwasi azali kolala kati ya église azalaki na mwana moko aladi kosekana te. Alors balakisi ngai ye nabali ye na bakomité balakisi ngai babota na baboti na ye mpe nabali ye na se présente nazongi na ye na Kasangulu. Ntango nazongi na Kasangulu tovandi na ye pendant 6 mois. Na nsima 6 mois orke mwasi wana mobali oyo abokisaka ye mwana wana ntango amoni ke mwasi azongi normal azongi mpenza na position mwasi azalaka mwana maladi esili. Alors après 6 mois baye kozongana na mobali wana na nkuku nga mpe nazali koyeba te ntango bazongani na ye. Alors babandi kolukisa ngai bakangisa ngai. Après cela membre ya comité baye koyeba makambo wana babandi kopersekite mobali wana akamati mwasi bakoti na ye ndako ya butu. Ntango bakoti na ye na ndako ya butu ake bazwi bakisi na nganga wana apesi bango poison kopesa ye poison. Ezalaki na mois de décembre 2016. Alors mois de janvier il faut akufa fini bopesi ye poison wana oye kokóma na mois de janvier tofete bonne année très bien baye kokotelanga na ndako na mobali na ye oyo baboyanaka na ye. Mobali wana bakamati poison batina biloko na le. Ntango na le alandi témoignage ya papa azali koloba na télévision na 4h du matin. Après cela naye kokutana na papa awa. Ntango naye awa nakutana na papa alobi somba wele asombi huile d'olive naye nango apamboli yango. Ntango apambolaki yango alobi na ngai huile d'olive oyo napesi oza komela yango poison wana nyonso omelaki kosumba yango okomona après 3 jours nyonso ezalaki na ekobima. Alors liwa wana ekozongela bango moko naye mpe nasombi huile d'olive napesi ye apamboli yango amelisinga bouchon moko nake nasali jeûne na 2 jours. Après 2 jours naye kozonga napesi ye huile wana apamboli lisusu apesinga bouchon moko. Ntango nameli nake na ndako nasumbi biloko nyonso ezalaki na kati ya a partir awana divorce mpe esalamaka kote bakenda nayokaka mpe sango te nga mpe natikala liwa wana bango bakandaki mpo na ngai ezongaki kote yango. Papa siko bato nyonso bazwi baka ya empoisonnement lokola yo bazala bandako bazosufre kokoloba na bango nini? Nakoyebisa bango nzambe ya Pasteur Roger aza na nguya baya soki bakutani na mikakatano wana baya awa na paroisse mema bakozwa lobiko akobikisama nzambe na ye azosala.